affaire ya Mobondo, puis affaire ya Est. Qui est derrière tout cela? Bonjour de Kosombo. Boni masolo ya mwana mboka Gilles Alingete. Boni masolo ya mwana mboka Gilles Alingete. Tomoni aza toujours ko travailler makasi. Topesi longonya makasi na mwana mboka le chef ya IGF, chef de service Gilles Alingete ndenge aza ko sala mosala na ya bonzambe tolingi akende liboso. Donc félicitations parce que tomoni bato bazo quand même ko banga. To yebisi mwana mboka Constant Mutamba asala mosala na ye. Ande ko mi mulaye asala mosala na ye tango Gilles Alingete azo kanga ba mibi ye akende olie asika ko sala ba tapage folklore asala mosala na ye ndenge mwana mboka Gilles Alingete asala ki mosala kitoko ya ko reverser bato ba ko yiba justice ne muto azali ya ko lala ye comme yesika ala musa yango. Voilà, merci. Bonjour Ndeko Basile. Tunela biso likambo ya Gilles Alingete et comme ndenge nini tolingi batika ko déranger ye asala musala na ye malembe ngai na bandundu. Voilà, bala na biso na bandundu. Voilà, merci mon mboka. Nalika tolo ba quand même likambo ya élection à Sénat afin une fois de plus parti à Jean-Pierre Bemba. Na mona biso so ba olongo na bango. Jean-Pierre Bemba a une intention en terre parce que mon amour Raphaël Kibuka qui est le porte-parole alors qui bien que les allées élections et Salamaki mon amour Bemba mon amour Bemba il y a moi aussi il fallait la rapporter mais bête équilibre et ça les élections rapporter MLC ça va MLC pas un problème vraiment mais des fois ça mais la moni na MLC vraiment président Jean-Pierre Bemba merci coup de chapeau à lobby clair à travers porte-parole na Raphaël Kibuka à lobby non les élections aux huit au poli mais na regret ka makasi regret na makambo bongo ezalaka ba consensus non parce que l'élection et pas na biso ezalaka neti ya ba bureau bongo union sacrée qui est la majorité au sein du parlement on est déjà l'avant au monde ils sont dans la primaire union sacrée ezala des autres makasi ndenge tolobaki union sacrée ba coup de massue oyo boy mais regret na ngaka na zo regretter ezaka moko président deuxième vice-président Bati Lukwebo papa on sait qui président on peut maintenant on la place on a pe attends mutu moko ya MLCP fala kota wana donc et que la bino kuna na assemblée nationale tomboso c'est la mort na biso donc bango kaka na mboka na biso bat bazana orgueil te na honneur te yo sala président après comme deuxième vice-président donc bino vous savez kaka on va nous connaître pour pesa la retraite valeur wana ya momoni bazoni wa kolongote baza toujours pembele mokonza mboka il faut keba parce que comment batu wana voilà président il y a une grande institution mbamoko okiti deuxième vice na lingala tokolo ba aussi basila soni donc bazaka na nenge ba ndeko nga elle va poster sur ce zoki yango OK ta soude jamais il faut qu'il écoute les elle comme DG na entreprise au syndicaliste on peut boyeko boyo ka pena soni pe papa boyo ka pe soni ozaki président o pe mina yoti même yamboso todo mboso bala mboso pe président siko okomi caméra komo beta yo komi ovanda mopanzi non totika no makambo wana yango zo mona makambo mabe mingi zo sama na mboka président de la république tozo senga na yo il faut ouvrir l'œil et le bon ouais famo la miso tango na IDPSP bazo tomboka ba pe na raison to pesa ba pe raison oh mais comment mo konzo revivre boy kaka bango kaka kaba bilongi wana te bango pe ba na raison sombo to pesa ba ndeko so bizela ngapi na ki président après Asbel tu choka Asbel neti boy neti tabana kin na président après na la président yo bi président nga fa la paix malanga comme na membre simple na on est wana président ex-président après la commission sous secrétaire général vraiment na bato pe bo ke ne peut voter pe bon ta la bindake wa uti ko diriger
Mais ça se fait 2 fois. Ma candidat, il y a un médecin, toujours dans débat. Est-ce que Bazo Fina Jean-Pierre il y a un lobby qui est il y a union sacrée pour l'organisateur. Il y a un moment où il y a Zakaria a tellement qui a dit effectivement un fondement la miso tala fongo la miso président de la République biso to za lisu na yo to za kana population mais demande quand même bande ko na biso il y a eu des pêches bazaki na colloque moko bakendaki moi réunion moko bana monaki président de la Ligue des jeunes na benga barren mais il y avait quand même la présence il y a mon amboka ministre Akasia Bandoubola ça veut dire à pesi bango crédit Balbi a le biais démocratique, elle est une démocrate, donc il dépêche boni il dépêche. Makambango, parce que vous voulez pas la farine. Vous voulez pas de la farine. Moussou est appelé kuna secrétaire général Balobi Longwa, on va la Longwate. Okuna lobi secrétaire général biso to yebi ete to yebi oh. Yango pe moni ti makambango ezokende parce que soki il faut jamais oublier que c'est un grand parti démocratique hein. Soki bango basaki poser la base na langage te ndeza ka langage moko lobi boye moko ka style. Soki bango pe oui amen te. Oui, le parce que basaki poser mais makambo onyo surtout pe des autres sate mais koyoka mo konzambo ka pesi ordre bocha muto boye bacheye ndoto ndeko alo ndeko ndeko aki ouais le bandeko bocha muto yo bango kuna mo oteyete oyote alors bango ba dongo miso bazo profiter na ba désordre wana peut-être tam soupe bango bazo chamwa lungu ezala kuna po bango ba ko kota na kati ya makambo wana donc yango moni tuzo betaka c'était tango nyoso tu mokonza mboka fongola bena miso. Comment ka batu moko azalaki président akiti comme les deuxième vice-président muso azalaki président akiti donc balingi ka basala wana pourquoi donc ça yala ndika moko ebatami wana tozo senga pena mokonza mboka ofongola miso somo libele émission esili avant tout na 4 minutes hein 2 minutes au clôturer oui, non, eza lettre d'amour. Non, nanga lo bakaboé, ba conseiller communaux. Toki ko voter bango pour ba élection surtout et salami. Siko ya likamo ba conseiller communaux, ezo suka boni. 8 mois ba futa makate, ba conseiller communaux ne ba sawana ba bourgmestre o bazali ba lingeta ko sentir bango te, ko pesa bango même pas transport. Après ça bango te mais vraiment ne ko basila le bakela ke asomba ta ba papier duplicateur hein pour organiser ba élection na ka ya ba bourgmestre ba to ça na biso mama ba mbongo bino bo so lukana mbongo eza ba conseil communaux ba so souffrir sombo dibele na mo conseil communaux moko ça pas tout etengami abi 8 mois to zata bourgmestre so monga o nani o conseil communaux mo nga kota lo bana aza réunion akota au moins là bimi bo non na babenga ministre intérieur wana zo ki makaka donc ba conseil communaux ba ndeko na nga ya DGRK 3 mois impayé mais monsieur le gouverneur de la ville luka mona moko ya ndaku ya na kati ya DGRK otia wana ba parents ebele bazala ba Daniel Autoko Darasiko donc non mais tant c'est en gestation tant on continue faut changer tout oui c'est en gestation ba ndeko na nga DGRK bazolela biso na bana classe to kosuka ndeni déjà 3 mois yango bozo futa batu te na kati ya ville okondima ville munene ya kisasa bo mbongo ezokota ba futa batu te l'hôtel de ville coûte oya ke on a tikine batu 30 mois akena ye azana l'aise akofana na Sénat azobeta na ye ba dame na yesoki nini j'ai des nini tennis na ndaku ba para ebele ba kufi donc comment bokoza na mutema mabe ya boy ya to senga ka toujours na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi keba na bato yo nenge mwana biso fali alobaki keba na batu wana keba na bango mokonza mboka bazali kotambola na bangi na pona koluka misolo nde bayemba pa nazaiko donc yango moni na suki wana rendez-vous na biso ezaka moko le 25 août 9h kombola balabala na yo kombola lopango na yo toilette na yo
terrasse na yo ezala bopeto esika nyonso mais quand même tozali koorganiser kokota peut-être na baterrasse ya bavenir mais oui tosenga bino na bagrandes avenue te tosenga na bavenir tokoyeba bino monango na Brazzaville bato basala bavenir exemple implication totale. Voilà, émission Sili. Voilà, émission Sili. Tu peux dire que na mboka ya Godard Motemona, hein, Godard Motemona, dirigeant Godard Motemona, tu présenter ma condoléance na Arlette, hein, Arlette, oyo azali protocole na Asbel Banakina, Arlette oyo aperda ki grande sœur na ye depuis Luanda Bakundi, bazokunda lelo, tuzawana na Suzanne là, donc tu dis merci na mona mboka Godard Motemona, tu be merci Susuna Edi Yeli Molangi, Didi Dipumba. Merci. Na code mondial, hein, code mondial. Oh, tu bengi na kombo ya Willy Moucheni. Tu peux si mbote na Junior Guatamaja, le boss Junior Guatamaja. Tu le dis, mon mboka Aigle, fali ipupa, les sites touristiques, fali ipupa. Ngabissé. Hein, fali ipupa, l'engabissé. Merci. Mon mboka, to, mon ami lobby, et je remercie aussi l'équipe, qui était avec nous au Four et Moulin. Onésime, Malumba, et puis mon amboka Obed, hein, Obed, et Nande Konabiso, Oyo, Pichu Maimbi, hein, Magé, Pichu Abaninae, Azo Salate, mais Azo coordonné quand même, na Maluba. Merci aussi, na mon amboka Oazanabiso, hein, mon amboka de Bengi, Christian Kombi, vraiment un bagarreur, quelqu'un qui veut de la perfection au sein de cette chaîne Congo France Télévision. Merci, retrouvons-nous le vendredi prochain.